Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Ba papa Bolanda, ba mama Bolanda, ba yaya Bolanda, ba leki Bolanda. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez massivement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Nous sommes là pour vous, nous sommes là parce que Tobi Kebino peut poser belé pour poser belé on a pour l'Orlanda Bisso et son bino en tout cas tozate. Alors merci aux fidèles téléspectateurs de 3W Diaspora RDC. Donc tozawana lisusu na net au Komona Bisso partout dans le monde, à Matadi au Congo central, ici à Kinshasa Banakin, en tout cas tozawana Ponabino. Et aujourd'hui sans plus tarder, je m'en vais déjà dire un grand merci à l'équipe technique qui m'entoure dans l'émission Oyo. Là je vois derrière la caméra Gloire et Wello qui est derrière la caméra, et merci aussi au directeur technique Dientimba. Merci à Maxime Bena et à Denis Oumu. Donc, on a une équipe costaud, vraiment tout travail à Bango. Et sans plus tarder, chers téléspectateurs, Toembeli Bino Lelo, Cédric qui est animateur. Il y a Fabricas à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour maman. Et puis bonjour, on va tout Orlanda Bisso quoi. Donc, baby, non, déjà capitaine. Mutuna Bango Balingara Ming. Et puis bonjour, on n'a pas le maître de la musique africaine, Fabricas. On a parlé de la mère, on a Terry, bébé Jesse, bébé Bran, donc on est toujours dans les bons. Cédric, le lot est vraiment cool parce que tu as dit que ma musique est bien. Et le lot est obéte la biso nano, pesa biso nano sango ya mouvement et se comporter ndengenini et se porter ndengenini. Mamozo le kandengenini président azan ndengenini. Ouais, mouvement ça carré donc. Mais à peine pepele, biso tout aux calme donc light music au bateau balingara mingi, light music bâton des stars, light music au baby que no bini saramboka et ça peine tranquille quoi donc biso non surtout aux carré président zalaki en Europe à Rokoma dimanche na Tonga poto banda sub activité na ye masoleza pepele ya kenda ki Europe à Cameroun pour non seulement quelques playback. Azokoma na kin dimanche à partir de 10h tous années dans la kin mouvement za pepele ba tout ba carré donc mambo qui est très bien. Yep c'est une carrière musicale no banango quand. Bon carrière musicale na banango ba 2002 à 2003 de la banda carrière. Car en animation to vous allez payer koyemba et puis au côté d'animation comment? Nous allons chanteur si tant que animation est là tanzoto na komi na animateur donc il y a un moment animation na sala que za là les ming animation monde tsane ezala ke na sala animation mo boya ba chanteur quoi animation mo bozo embela moi si na rate animation ozo embela vie na rate animation donc ça blo moi sika. Et depuis 2002 au banda carrière na yo bakreni nango yo so boaka et cartonnant au bateau ba yebi tant bazo quand on va comprendre que ça c'est truc nim tazo boaka ba krina bo boaka zara ya mado lelo to ba tengama ba bloquer la danse donc ba bloquer belé en plus on nzambe pas bomber ko ya ba on ba yebite mais ba surprise ze belé parce que surtout le bagano surtout ba domestique ba fanatique de ba patron to bo sera rapport on s'appelle ça bango na biminde na ya mado yango salinga lelo na zara seda quoi. Mais au carapé animateur mususu ba otobo sana ba musala moko donc ba animateur lokola yo ka ba ngopé pendant ça la boula bien fort au karabato ngayo ka na bato tout na yo ka bato libanda na yo carapé bato na biso ya awa ya kin parce que tala soto bini sa monde entier biso ça ka te no kin kaka biso soto boa ki fo monde entier ba bouger na yo ka bato tout na yo ka libanda na yo carapé kin parce que we bi ka fo mélanger ka. Faut ça la métissage y a plan pour ça la bien quoi donc c'est ça et on les l'autre obini samboga. Mais selon toi dans la fin de l'année oyo générique ni nango o vraiment sentir que cartonné ça là vraiment hein juste générique ni nango cartonné na kin o bini si banakin le générique ya nango belé ndeti biso bloquer la danse tozo qui on a 4 ya poison antidote bloquer la danse c'est sa première générique il y a Antidote, pour tout ça double album.
totobimisa poison et puis antidote. Donc tozaka toujours na kati ya promotion ya double disque wana totobimisa. Donc boloke la danse déjà générique autozwi na kati ya antidote, c'est la première générique ya antidote yango tobimisa ki. Donc tengame ezaki première générique ya poison. Boloke la danse c'est la première générique lancham ya parti. Ya parti c'est la première générique ya antidote yango tobimisa là tuna décembre. Et ça là qui makambo nango petit lelo ça la mambo nango. Donc apparemment soto tali ndeti na Trace TV libanda toza 13e déjà na hit 30. Donc liboso na biso Kongola zate na sima na biso pe Kongola zate. Donc yona avec na biso soto bimisi to binisa partout dans le monde. Donc mais ba générique pe bimena ngo belé na Congo batu babini maison mère bimisa ki ba générique bimake belé batu babini. Donc ça va pena musique na so Congo c'est bon. Bah ya pena tozo bosser génération oh vraiment ils ont ça là bien quoi. To bosser vraiment mambo qui non pepele. Mais Cédric Ozala un jour na posa comme appelle leader que le lolo on peut pas fabriquer sur créer moi bord na yo créer moi des baloba orchestre na yo mo comme leader quoi comme dirigeant ndenge na yo et là déjà na pas pensé on est dans un déjà leader parce que na pembe na maître aza wanted aza maestro pendant za pembe na faut ala déjà leader donc né dans za déjà leader pembe na maître parce que y a musique y a colonisateur et musique na biso lelo pendant za pembe na faut ala sage faut ba nengeni nous aussi la musique na yo faut ba nengeni nous aussi na makambo. Donc naza déjà leader né naza parce que naza pembe na maître. Oui cause la pembe na maître on n'en disconvient pas mais tout le monde a pe ba musu bazala quelque part. Prenons l'exemple de Bill Clinton, Azala peut pas oui rançon na maison mère, mais Abima pas ça les loro nae. Yo ce comment conditionné il a un jour tu as la peine de travailler, tu te dis bon un jour na ça la paix loro nangai na ko appelle leader na ndenge nanga. Ah donc yo lo bande Abima pour ça les loro un jour. Non, pour ça les loro un jour, ils n'ont pas grave, ils n'ont pas grave. Soit sengi que un jour ndenzamba osama mbona ils n'ont pas grave pour mututu tanga na landa lycée moko oyo na bomba lycée moko oyo grand-père na biso anda kopesa ngakala ebisanga c'est l'hôpital to bota marmone msu yango te to kufela ko bota mon hôpital mona kino ko kufa hôpital mon États-Unis. Donc eza makambo mutu to eba te kino un jour comme leader kanga pembo ka bani eza mabongisa nzambe. Donc ngana za na maître na zo bosser ensemble mbuna ngana maître na bito plus tard so ki yelanga ndenge nini. Donc mais pour l'instant na za na maître na zo bosser na za na temps obini samboka pembe na maestro. Donc c'est ça quoi. Na kata groupe nde bozala kana ozana relation malamu na batu nyonso te na kata groupe nde za na batu tu na solana bango pepele ngana capitaine mutu ta garda bande na quoi ngana na bande nga ki capitaine 3 jours azana bande na ki 3 jours sabala na bandi na ki sabalo archi na bandi na ki archi nuance phrasé tolo ana bandi na ki phrasé. Donc na ba animateur na soto zwisi ka bo découvrir ba na album roya ngana garda ka bandi na ki capitaine nga bini sa déjà mboka yo bika ba yamado ba tengama ba boloker la danse à côté to beti ba mbata nga garda ka toujours bandi na ngaya na travail na mambo belé ninga fina Albert Lama serpent des rails fina nga super prêtre Albert Lama serpent des rails lo ba seda fo garda ka bandi na ba boulot mambo belé yango esalanga na zala seda nga sola bien na batutu na zara poli na mouvement na cha succès na mapeka na ngaite parce que na tala na le maître de la musique africaine yé moko maestro ba gaz a sala na mboko mazara toujours au mikitisa a ça toujours boulot bon ngai o simple on za pembe na. Donc mais relation na groupe eza bien relation sikoyo na ba animateur mosusu parce que vous avez belé na Kinshasa vous avez belé partout dans le monde et puis monde entier balanda kabino yo siko relation ya bien ezali na ba animateur mosusu oyo yebi. Ouais, relation bien zana nga solana bien na mututu o solana nga vrai. To mona ya moment ko beba nezala moi trop animateur ya groupe na animateur ya groupe ba yo kana raté ba dans ba conflit moi mike pas no ya la raté. Non nga ko na linga ni mama na fosila. Mama na fosila faut za raté parce que tozana attend toujours obini samboka. Faut bula krini no roya na ngofo bato babina lisusu anu egoya. Keno ke bula keno na vana na finga seda peut na chrétien seda. Maintenant yozo chrétien nga na boule nini on a rosala pona mboka o lisusu parce que tozana besoin musique et comme so plus élevé. Donc na terra ba masa o bazana ba idée wana balongola ba idée wana ko ba bosende poto tombola musique e osala biso bien makasi. Talanga lelo capitaine oyo
navandaka na ngai na bosaka mingi lelo nakoma capitaine na coloniser animation ya Congo eza fierté quoi eza boulot nga pe na nga alandaka te nga talaka toujours boulot nazaka toujours na droitier ya travail nga na tante na vanda na chrétien to na finga to na sala boite te wana mambo na nga te toko sentir Cédric to sentir vraiment que ya mado ezande yo bimisango batengama hein malgré tout ebiga animateur soit bimisi plan à boire en sonde ezala qui te fois modifier parce que chaque jour idée échangera mado lelelele mado lelelele ya mado lelelele ya mado ya mama ya mado bayaya balela ya mado basere balela ya mado boloke yo oh mado motema pasi mingi ye mwasi ngai nalingi ya boyanga na makasi na kozonga mboka na boyi tokutana mado yo na mobali na yo bosimba na makasi ya mado lelele ya mado lelele hey ya mado yo mama ye ya mado bayaya bale donc c'est ça quoi. Bravo en tout cas Cédric bana Kin, bana Brazza, bana Cameroun, bana Congo central hein donc monde entier mobimba boza na États-Unis, boza na Québec, boza partout, boza na biso. Nous sommes là avec Cédric animateur à Fabricas. En tout cas Cédric est biso na moelo comment animateur ni nango oyo ndimaka vraiment. Oza animateur oui mais entre vous aux appels à moi animateur non mo ndima maman que non il est vraiment en tout cas sur aniati aniataka venanga ba Bill Clinton bazali pe bazalaka jusqu'à l'infini bon venanga ba Janta Missing venanga ba Celo Scram ba Sabalo 3 jours Barchi Nuance ba phrase ba nono chara dictionnaire pas qu'il sera pays vie venanga nono chara dictionnaire bon baza pene belé nga ndima nga batu ndeve nga mata para za mfumo ngando loba sozo ndima batu pe ko ndima rayo ndima nga batu donc to bosser ka ndé trop to tombola so animation mboko oloke no to kena ba distraction belé eza moi mabe quoi siko lelo za capitaine mais Bill Clinton pas pesaka qui recouvre ça à botolo place non nga na yebi yango te na yebi te so fe nga bila pesa so nani brassard na yebi que no brassard o ezalaka pas ex animateur na biso mo boy ex alara ex pas ve na biso ntoni akoma pas ve na so faire rigola na brassard on ezalaka pas na mais tellement ya koka ne charge à mambo te yango moni Bill Clinton tsengo ko di benda lobaki seda zwa charge ke nango yango tile na kendaka nango na bini sara batu donc batengama ba bloquer la danse batu bazobina donc on ezana mambo mo boza ba banalité to solango to boete mais tellement za question de jeu photo solango biso to sara misi pona ko sepelisa batu moni nga nazara tona batu ba mo sage quoi nazara ba BM yampani aza mutu nanga ya kati ya palais mona bandala solo BM yampani malgré tout nga na nganjilwa mais na ya bandal to tutana to sala makambo petit nanga bandox gradé chez Keto ba Igor Ntsakala ba Ziana Ntingi le nouveau riche 1000 solutions tous sera toujours ensemble donc ba pexanga elo mo genote capitaine yozo mutu moko talaka te ba polémique pa pamba te yo fo boulot on alandaka nga toujours boulot brassard ezaki côté mo bolelo nga na lata on a comment konzango ti lelo donc nga na bini sara mboka donc ben eloko nini nango sikoyo ba fan na yo bakozela pona prochain album parce que ba fan bazo landa bazo sepela oui mais bakosuka kana ya madote bakosuka kana tenga mate donc sûrement il y aura encore eloko moko sika bien oyo zo préparer eloko nini zo promettre bango mais l'autre bara c'est tona donc au Camora c'est tona quoi donc bazela rara biloko ba surprise à dégali mais bologuer la danse ça déjà wana Lancham, on a tout bien on y a parti la danse des Africains. Place na yé pena ba mélodie on nous alate. Place na yé pena que no ba animation au degré. Place na Sanjoli le sous ba mer quoi. Akomane kinyenge. O ya komane bilobela ka mwana yo. Kutuna bebwageli na ye barinda rinde zangate. Ale bologe lancham mama na bana, bologe lancham papa na bana. C'est la danse, lelele. Bologuer la danse, quoi. Place na côté, ba Centrafrique, Abidjan.
Cameroun to bloquer la danse donc place na tangi pena que non na l'accès pena capacité que non c'est d'abini ça monde entier talara maïs au fabrica ça zalarana donc bat bazwa ande temps royo kango bazwa temps robina on a ba boîte na ba bar partout tout ça rapport robini ça mokeli rien à dire mais à part ça ba surprise des ali mambo roya ba royamba ba bébé ba osala mambo des gars donc ba créer belé quoi ba créer le rôle ba véritable maman ba créer le rôle ba yamba bébé bloc de gezali quoi surtout robini sara mboka talaka robini sambo comment déjà mon messano donc des fois quoi. En tout cas, merci beaucoup. Là, je profite en tout cas pour dire un grand merci et pourquoi pas un grand bonjour aussi au directeur, au boss, Pirous Bunga, responsable du site Diaspo RDC. Donc nous sommes là, nous sommes ensemble avec vous et j'ai dit aussi un grand merci à Tanti Nana Bunga hein, depuis Ukraine. Donc Naebi Kibozolanda pe Bozomona Musala Ngozo Salima. En tout cas Cédric, je pense que tout comme na suka ya émission na biso eloko ni nango ko sepelisa. Eloko ni ko sala mi pour sepelisa bana kin. Bien sûr que lobi que aneo ba surprise ebele. Surprise ngo moi tu as koyo kate te faut ka biloko eza déjà soki mama ya boyaka kotenga mela papa melenga ina bimate talima mama ya ndimaka maloba ya kotenga ma yango lelo na bimachi benda wanyei mama tenga maletenga maganda mboyo ba mama ya zando gambela o ba mera masha liberté babina ga ya mando ya konguzama yo lelo bo bina ya kotenga ma tango bile ya pesa ka brasare boye baka vetina na biniza kimboka mobimba wotenga ma tenga ma comprendre ye matete ya kota la malaria yaga wana te bloka pene wa don des fois to biniza ka mboka den comment damo mesano donc moni biso musique to sala ngote poni suka ka awa to sa pena musique poto to atteindre pena niveau mosusu donc des fois quoi on se connaît terra ba massa ba bosser trop au lieu que non ba côté na ba banalité ba polémique amike pola ezanga tsina ouais mot de la fin zara que non ba pesa biso toujours misu na bango pe mitema na bango ndenge ba mesana quoi ba pesa biso toujours misu na bango pe mitema na bango ndenge ba mesana to sepelisa bango de to mesana toujours ko sepelisa ka bango donc maestro Fabricas le métier noir azara esclave ya osala ba boulot ya bien pour le monde entier oyo SCP là. Merci déjà na ba selfie ba lancham. Na otala déjà que non ba vidéo ba lancham bologuer la danse des Africains na otala partout. Bato bazobina OK Yaoundé Dega OK Côte d'Ivoire Sénégal partout dans le monde bazobina bologuer la danse donc ça la pena plaisir et puis merci na venanga casquito neto motopamba. Levé casquette au net au motopambe et puis merci na venanga héritier voix manage congolaise via petit na ye merci na venanga mata par hasard mfomongando et puis na bosanité Deborah Senga venanga Benicio Rosie Dianyongi R9 na bosanité venanga tonto babachi le tenant du titre donc venanga tonto babachi na bosanité bana tout ya Mikeli kwa styling la capitaine yeyo na bosanité Cocotte Titans ya grand prêtre mère ya styling na salon et puis siko toza ezapande konanga Patrick donc Patrick Tiga chez Peniel quoi donc Blaise Pokémon dans Patrick Tiga Blaise Pokémon a tout ça chez Peniel c'est tout vraiment pio na ninga ba bandala mais bana tout ya nchangu njile kimbanze ke venanga Gilles Vansimba ba vienanga itu donc c'était limba la c'est venanga Didier Massaya le Vatican c'était limba la c'est d'ailleurs bendele toujours quoi to bini sara mboka. OK. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que j'ai reçu Cédric, Cédric Aza, animateur et à Fabricas. Donc, Yewalanda PC Libiso a expliqué comment est-ce que a travaillé, n'est comme capitaine. À Comic Capitaine, donc toutes mes félicitations et félicitations à Fabricas. Et là je m'en vais dire merci à toi Gloire Ewelo qui est derrière la caméra, merci au directeur technique Dieu Simba, merci au boss. On a vraiment en tout cas ici Kazalazo Landabiso depuis Ukraine, monsieur Pirous Bunga, responsable et assis. Et merci à vous tous qui nous ont suivis avec attention. Merci Nabana Kinyonso, merci Nabana Braza, merci Nabionus Bolandarabiso partout dans le monde, dans tous les 4 coins du monde. Tozawana pour Nabino et Nabosa Intebana Congo central. Vraiment, Bosa Mitema. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours qu'on est évoluer. Prochain rendez-vous, Kalaté, et on sera ensemble. Merci et au revoir. Rien à dire, site diaspora-rdc.com www.diaspora-rdc.com quoi site qui toko ya des gars est-ce que Bolanda ba biso ba styling mbala les capitaines de l'animation africaine
Pendant un message, ba news ya ba star faut landara site au www.diasporrdc.com. Des fois te. Ba binaka ya mado ya kongunzama yi. Lelo bo bina ya kotengama. Tango bile ya petaka brasare. Ba yeba betina. www.diasporrdc.com. Des gars quoi. Ouais. Ba bibi so to ya awa. To landa mambo. www.diasporrdc.com. Des fois te balala et ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.